c'est pas que na boya na linga ko yambe so kana bengi ka leo naza bolé na yakanga na yepenza va bima na bité nazo ya déjà va bima déjà maman Marie-Hélène na bengo maman Marie-Hélène c'est Marie-Hélène na bengo na bonjour maman Marie-Hélène ça bonjour maman Marie-Hélène donc maman Nzambe okuta biso na kati ya théâtre écoute biso déjà na maman Nzambe tous avez déjà ba serviteur na ba servante déjà avant to banda théâtre itinanga na banga Nzambe makasi là to bani musala o to biso to mona to sala ba mise en scène to sa molo pour la film to binga science fiction to ça ba do to tia mais to ba to ko moyela biso ba témoignage ya solo muto azoyi biso ke biso to mona muto papa de vos ciganos na zo ba vous comprendre si on a bien to ba so ba na pe na ba niveau mongwe na ba toujours ko gérer ba mona za mona ki na komi maman déjà donc na yena ndako na miti na place ki bo maman na yamba pe ba to so ba za mikolo na ngana âge mais na gérer ba on a comme ça lokwa ba za ba leki ya mibali na ngana lokwa ngana za mwasa ya na bango ba za ki ba leki na ngana directement dans misusu lelo a cause bengi ya na été mauvais ngana a solo na ya na été mauvais bisa. Allô, bonjour. Dès qu'on est c'est nous qui est pas na bobenga ba maman peut bobenga ba papa émission na bino ba deti pour le mariage ensemble parce que ma média et tout. Na ko banda pesa bino na ba merci belé na bino surtout disposateur na bino pour na hôtel ma média et tout na ba benga c'est passer de conseil la providence surtout na ba benga émission pour le mariage ne bo moni na ka kata mboka Congo na zongi na mpe na zaka na kata ko tambola ko le club no ba to bolinga ka bino ba bosenga kinga ba maman ba ngala bo biso maman ni tout yango yo ne mo tambola beaucoup cause la biso biso mungala mbinga wana tenga mosa mungala mbinga mosu nani mosa mungala mbinga o aza mbinga boye mais kombone nani o kombona eso binga ka papa divorce apeso komona nga bia nga mona réfléchir nga bia nga mona kaza mbinga pe to makazi tala mbinga lo ka mambia na biso. Alors nous allons bien le maman Marie-Hélène au bino bolika na benga Esther pour donc comme évangéliste et mto bisa nga peso ki solo to ya lota na yembe bino maman Marie-Hélène ninge bosenga kinga bobina ngande no yamba kende c'est pas que na boya na linga ko yambe so kana bengi ka leo naza bolé na yakanga na yepenza va bima na bité nazo ya déjà va bima déjà maman Marie-Hélène na bengo maman Marie-Hélène c'est Marie-Hélène na bengo na bonjour maman Marie-Hélène ça bonjour maman Marie-Hélène oko na kitoko bando kama siku mtoto sio wako la kitoko hizi la yesu sila teko no tazama hizo sopa na zamba sasa sio makasi na hizo na mkazi jojo atukanga na bika kuma na mama Marie-Hélène tu soko mo tsuza celui qui peut se présenter na bato pour otala biso ba otala la kati émission maman ni tout maman Marie-Hélène Ingodolota moi si le la bassine surtout mariée mère de plusieurs enfants nana bana ebele na ngauta nombre bana na bota te koza bato bana mususu ngai vraiment na zwa bango na komisa bango bawe ya ngai donc so no bina tanga nombre bana na bota ba bisu ba oza frustré quoi ba oza blessé donc maman bana ebele madame apôtre mobile na maza musala Nzambe ngana za nga évangéliste te moni maman ni tout bandi groupe évangéliste ezate que donc maman Nzambe okuta biso na kati ya théâtre écoute biso déjà na maman Nzambe tous avez déjà ba serviteur na ba servante déjà avant to banda théâtre to bandi théâtre botem na kati église papa de vous à l'époque ça qui berger na kati église consacrée président papa il y a partenariat na kati église qui ça qui berger consacré et puis mosakolio ayebana ki soki liboye ko lukanzambe bozana posa ainsi dit l'Éternel mosakoli kiro ngaza ki koyimba na kati église malgré talent sila ko dia million surtout ngaza ko yimba na kati église c'est à partir de ko yimba na kati église à part ko yimba tozaki intercesseurs na kati église Nicole azaki protocole na kati église oui azala France na bino kuna abenga lobi merci beaucoup Nicole bomba na nga bandeko esenga bien benga opesanga mama bonne anniversaire okala esenga bien makasi donc biso nyonso papa Gabi azaki chef de sécurité na l'église donc biso surtout déjà tozaki na be ya musala na Nzambe donc ti lelo tozokoba na yango. Sikoyo na kati ya kuba evangeliste ona yoka kike oza soko na terre
groupe évangéliste nazaka lokwa mona nyonso funde ezalaka polisi ngia tika ndako ya baboti yatika sisa ezalaka na kati évangéliste malgré na boti na bimi na mwa bitape ya évangéliste mais sisa na ezalaka évangéliste évangéliste atuka tobandi évangéliste tozona bana na te solo kobota te solo kobala te donc soki nazala vraiment makasi na badati te so mobali na ngai azalaki na ngai na biso kazelanga kata moke na tu na ye mpo azalaka vraiment makasi na makambo wana tobandi groupe évangéliste na ndenge na 8 à l'époque nata bato babeta déjà calcule âge na ngai donc nabandi mosala na mwana moke nasali ntango na longo évangéliste nakomaki déjà ta na ba 10e année na kati évangéliste sikoyo awa créé groupe na okoma les réveils groupe les réveils donc oza toujours na kati dans makambo ya losambo et c'est combien d'années les réveils toujours qui dispose 6 ans 11 ans ah ouais c'est que le roi évangéliste avant c'est que le roi qui cala le roi évangéliste avant mais tu es venu quand c'est le roi cala là t'es cala peut-être est-ce que vous savez que je sais pas vous les les réveils n'a bandé en 2002 le long évangéliste en 2002 l'évangéliste tout bandé en année mais imagine on a besoin de la terre ça là là on a pas de vote on besoin de la vie mais tu continues toujours musala dans ce sala donc il faut mon pas de vote wana président Devos Musoba kemena tama mbuma ya best donc wana yaya baleki belé papa de belé na président Gabi Kiwaka na wana ba bon anniversaire na papa na nga des gros bisous donc wana baza ba papa nde to musala ko bena bango papa Devos papa Gabi ko si to ba na musala biso tozaki na ba caprice ba kaboto zolinga moi ba lobaki moi ba osilika moi ba nini mais ba sikata ki biso donc ba gérera ki biso bien ti to comme autres amis. Ok. Et le premier madame, on a vraiment ça actrice au théâtre. Na musala on a découvert belé na mokili na ko loba évangéliste c'est tant to bandi yango na ici de l'éternel peut tant to kobi yango toujours na bonzambe mais ba réalité makama mokili to bandi ko yeba te to yeba ngo na évangéliste na sens nini na loba efungola ngai po lelo na mokili tinda ngate kende na kota mama nzambe bona pendo ya lisusu na okasoma mokili tinda na banga nzambe makasi là to bani musala o to biso to mona to sala ba mise en scène to sa ngolo kola de to ba film to binga science fiction to sa ba do to tia mais to ba to ko moyela biso ba témoignage ya solo muto zo biso ke biso to mona muto papa de vos ka mona zo ba zo ba a côté en tête église mais ba o ko kele ba solo ezo tanga bo mon pena muto te mise so e tondi na na muto o ko kele a donc ce que bo benga muto bo solo la na ye papa de vos sont solo la na ye ba mon moto to solo c'est rana beta mambo sala ki donc neti yo bo mama nitu ozui likango na yo boyo quand ce qu'on a likango bo ma fiancée azaki mambo fiancée na siko esprit na ye so beta ba kenda ko kunda ba saka ni to bika boko na biso ya Afrique sikoyo esprit ya fiancé wana ezolanda fille wana comment on landa partout on a qui partout ba so na papa de vos ba si papa de vos ni to ba no baza awa biso to ba moni za mangwa na bonzambe mais ce que ça na mona ki na découvrir dimension bonzambe bona ngai nous surtout to ko ça na mokili mais auto lukaka depuis c'est le salut alors na mona dimension ya makambo eza na mokili otinda na banga nzambe makasi tinanga na ba kosa mabike nazwa lupango non ya bilo moko elika na et nazwa ba voyage et otika na donc tina oza kuna ya mutu et pesa ngabo kubanga nzambe oti siko tozokoma pa na oza ba témoignage ya mutu abeto na biso mama ngale fuko sa vie nanga tango ya boyoki lisolo mutu bien so mamba ko exista kana miki que je dis c'est vrai mimi mama ndio mtu papa le lequel na kati ya théâtre le na balabala papa le lequel ni pona moni ya nini sala ni osimba batumi pona moni penza mitka ya moya wa ni bale ile kende ni mama bele di bale na hiyo zaki kitoko kwa kwa sana temeyagi ningine bon bana na ngeza ka longue histoire le très satanda libala oyo ngana kota oyo libala oyo lobama ebele bato bafilanga bato batiola ngai kuna bango na bimalo ka mobali mwasi moko abotola mobali na bato oyebi mama niko omoni nde tokana na mabala bonde omonika batio pete wana
surtout biso bayo tozobala basali ya nzambe eza lokola liteya nazoteya komona teke ndenge yo bali mosali ya nzambe wana akoma esclave na yo oloba na vie ke nde na osala boye bakoyanga te yango moni lelo basala nzambe ebele bakomi kokritike bango na nga vraimen koglise na point wana te mpo créer badebe ebele biso toza na biso lokola ba Esther moko boye tosatandaka nango te bon libala nanga donc biso toza biso lokola ba Esther moko boye oyo tozalaka ata na image yango ozalaka ata na idée ya moto yango te kako kobala yo mobali nanga ngai nabengaki papa nanga molimo naza lokola mwana epane lokola te me naza mwana mpo amoni nga nde naokola amoni ayebi bakaprisi na nga ayebi nga ke marale mosu oyebisi ye na point bwa oloba alulanga na kati église nazalaki mwana na kati église naosalela nzambe atuka nazalaka ata na rêve na ye ata moke te aza déjà pasteur narivaka pete ke un jour naobala mosala ya nzambe mponga rêve na ngai nabandaki d'abord na kokola na ngai nde ezobaki eza bato mosusu bayaka na mabala asali déjà mwa parcours bo biso bato mosusu tosali vraiment baparcours mingi te mwa ble mwa molili ndenge wana oyeka na mbango ya nzambe amona bable na yo bon ezaka mpasi balingi alinga ngai mokolo aloba na ngai ke nalingi yo atoba omani kobetanga libaku nzambe na ngai likolo azoluka azalaki liye na mwasi mais moi makambo te nzambe omoni ler bato bazokanisa mpo mokili ekanisaka ler bato bazokanisa bazosuspecte orke na aire wana ezalaki eloko te ezalaki eloko te ezalaka lokola papa nyonso te ezali na mwana nyonso mpo na église donc na bando ye bango bato bakotisanga na libala mpo bayaka bakanisaki likambo ezalaki orke likambo ezalaki te créé kutu déjà problème etie déjà bani mais likambo ezalaki te mais mokomosu topartage yango toso yango na mosilo eza vraiment longue histoire mpo bato bacomprendre yango il faut vraiment nazwa ntango elobaloba vraiment makambo yango ezalaki balinganga na église alinganga na église balongonanga déjà na kati ya église nazalaki mwana ere wana kutu ebele kaka Você precisa propor pour le mariage. mabala mosusu oyaka oyebi ke tolingana deja na ye so nzambe asili biso tobalana na mabala mosusu oyaka oza ta na idée ya motu wana te donc ozoyeba pene ke oyo non plus jamais kosalisa jamais tokozalaka mwasi na mobali mpo ere wana bamibali mpe bazoya oyo bazolinganga à travers ye moto aye l'église balobi nasepeli na bana sere wana bazali mpe kaka bapasteur na bandaki nde na mwa lokolo ya pasteur yango déjà bazali mpe kaka bapasteur yo bomo basololi mpe babengi mpe bosololi déjà na motu wana oyebisi mais ye akoma ndenge mosusu nalobaka mambo ya nzambe yango tosakana yango te mambo ya nzambe mpona bato mosusu eza lokola liboma tokomolaka oloba lelo bato mosusu baondima nga te eya na bato mosusu baloba ondima ngai alors ezaka vraimen eloko moko mpo wana vraimen eza eloko moko lokola liboma mpo na ngai mpo na ndimaka te nakondima te mpe nde na nde nakota na kati ya libala boye navanda boye bato mosusu bapesaka ngai 2 ans te lelo nakokisi 14 ans de mariage bato bapesaka ngai ata 10 ans te déjà kutu naoloba ebele ata inani oyo bapesaka ngai te ata simo bapesaka ngai te mais lelo navandi nakoki mpe makambo yango na gere mpe oyo ya minene te eza ndeka difficulté ne coûte pas difficulté surtout qu'on bala qui mon bala déjà pasteur difficulté ne coûte dans la katama difficulté c'est qui na pesa nzambe merci pour nzambe moko akolisa ngai na kota vraiment na bomwana ndeso tuna makanisa sisi na kati ya libala là na yeko koma na yeko mona ke dimension makambo mo dimension minene ya muto azali boso na ngai la mfunga na zako zo eka muto mo boso na yemona ke non na za muto moko na bosa jeter na kapita de prière na za muto moko il faut na za na mutema munene mutema ko supporter ba nganga baoloba na ngai bakofinga pe ye baoloba na ye na ko kwa ji preuve ne lelo ata musana na théâtre na bisi bane bele ba miso balika pe bafinga na bango ngai aleki pe na TV bo surtout ngai tamu ya olongwe pa na ngai ke na TV lo balibosa oloba ke batu basambela elo to mimela mukanga yango wana okay yi abose mabe o ya salinga na répondre ete na zongisa te na yibi rani nyo nzamba tsanga yi donc ina koza ndenge mona batu nyoso tuti
Vous comprenez? Likambo et monsieur Mutu temps balobi na répondre na mbala moko. Bato ba sale loté mais souvent na répondre. Balbaka na bino pe. Na yebe bébé bato ba sambela kana yebe maman pasteur maman apôtre. Donc comme un mot ko azuba na makambo. Na yeko mona siko ki na pesa nzambe merci ko akolisanga penza. Et ça qui na kati ya libala ba difficulté tant on a mona penda difficulté te pourtant on a comprendre kaka mutu nga na bali azanani aza musali nzambe makambo nini akokutana nango na leki wa moma moko ndeko na ngai iso zo lokumu mena lo baki ata moko te na tika ilikuwa na sina tiki ete na tika kai PPG merci beaucoup na bato kwa biso bino ba kokota kalibalo kote kota libala na kote libala déjà ba 30 ans ba 30 à 30 non na kote libala 2004 utinanga na ko meti na âge na oh oyebi muta bomba âge eza muta bala ki biso basi on dit lobaka on demande jamais l'âge d'une femme par rapport ya tant moi ça beaucoup tout là moi ça beaucoup ka soni ana déjà na 30 ans na bali na 35 mais on va ça komba âge ça la mibali ba komba âge te so tout le monde na âge na opesa yo basi to bomba kwa ni ko tant musuko tout là na ko ba bongo zo mata nani déjà ça même si tu as 30 ans bata bona kana déjà kenga aussi bana 32 à 30 ans bon soit ta petite balle verset siko ata mutu bomi âge oyebi na kwa wa bina chance mais âge mi mana mo wanati na kwa ne bi maganga na mo ate ngana lobaka soki nzamba sunga na 50 ans on ça au fait nzamba pesa na demi siècle na en tout cas na ko fêter mo avec plaisir et puis na lobana âge na na petit bana ça na 30 d'accord on a déjà l'expérience on a 30 ans côté qui va zaki blender alors 30 ans on va blender ba ki et là il y a des gens qui zaki non blé oyo que ça limite na mokili blé ya ba réalité makambo so neti na ko ba bonga tina banda na botama tina zana mokili na kota boîte voilà ni yaka masanga ke lena ina mabanzana na mila hata masanga ona mila vous comprenez au moins ba blé mususu ambiance mususu leki na ona ibi na déjà na vana kata ibala boîte bola ça na koti boîte na tournage moi to kina tourner bo sengi hola boîte ndé na koti boîte vous comprenez na milieu na kolela ki na pesa papa na mbote papa police ukola papa na igete ukola medo champion ukola donc akolisa nga vraiment une éducation moi bien azaki trop sévère bonheur nous na kata bonheur natala ezarabana ngai on va te voilà tout bonheur ezarabana na ngai so na zotala bango ngai o babana obota te na kufeli bana déjà mi bana tant na banda kufela bon bato bazo ba ki azui a obota te jamais na vie on a o ba kanisaka on a o ba kanisa mais na mona bango na mona na banu nzamba yeko pesa nga na bonzambe o leso na vandi boye msuko de uta poto ya bana na bota te ba tuka ba bien na mama vous comprenez na mona ba merveille donc il faut des mises en travail quoi so na mona ba onde ba okola c'est tout ouais tout ça ça net photocopie na ngai ça na ngai so na mona ba na nga tanga teke ba merveille na zui bonheur na zui eza matériel na tanga matériel eza bonheur kimia ka so ba tumsu ba mona eza yango yo na mona tala ba site yango mona mutazo so na uti boye po na yazo mona bonheur tala bana nzamba pesi ngai pesi on eza bonheur pour les canaux vanité des vanités toujours pour na ba féminine bazo kufa tala kunyo nigi na tala sali ba bozula vanité des vanités tikali mutasali akei wana vraiment ba tumsu ba yeli o bon ba dona rate ba yeko yeli yango na zara soki na mbongo na sepela na na papa chaque jour suffit sa peine o tu vas poser yo so na possibilité au voisin so na ngoli ya bona li so yengo mela bona meli ko na yebi o wana na profiter na moment wana chaque seconde est très important dans la vie des gens o profiter na moment na ya yo o boya lo ki eza biso ya lo se eza o je dirais qu'il va aller par rapport à belle famille ba bokilo ba seme que je dirais qu'il va aller parce que moi so ko na libala ezalaka moi kitamata ba bokilo ba seme o je dirais qu'il bon nga penza basa mango kuti wana bandeko basemeli bango bana nga bangai poto misana déjà na bango nazonga bonka beka baliki na bazali biso de bote na famille baliki bili na sa ya baliki bili to vandi na pont na biso zaki so na okabola biloko boye muto ye oganga pona pont na biso compter bana to zaki bele papa
mobala mama lekanga beaucoup biso bana bébé bana bandeko ya kota mwasi ya kota ya ye moko asangisaki biso vraiment ebele na kati ya libota sikoyo ya na bango nyonso to ezalaka ngai ngam tuna lambaka ngam tuna kabolaka ngam na sa donc namonaki semeki yeba omoni mpo gérer mutu mpo ovanda na ye bien faut gérer oyeba batempérament na ye mutu aza ndeni fo ozwaka temps koyeba mutu oyo nyonso to aza pembeni na yo ezaka mpona basemeki te ezaka na mosala tosalaka nakokomisa mutu nyonso to camarade na ngai te mutu mosusu nayebi ke ye batempérament na ye ezaka boye ye lese ale na ye eza boye alingaka makambo oyo mosusu ye alingaka na ngai asupporta yango te ozo comprendre so nayebi ye to bandosuka na ye mpe na badifo moboye nayebi toujours kogere bango nazamonaki nakomi mama déjà ntango na ye na ndako na mitie na place ya kibomama nayamba mpe bato mosusu baza mikolo na nga na age mais na gera bango nakomisa lokwa baza baleki ya mibali na nga lokwa nga naza mwasa ya na bango bazalaki baleki na nga directement na misusu lelo akoza abengi ya na ete maobenganga asolo na ya na ete maoyebisanga donc nakutaki bato badininga mingi mobali na nga mama na ye akufa déjà kala ayebi kutolonga mama na ye te ayebi elonga papa abota ye te mais bato oyo nyonso tunakutaki basepela ye na nga antuka tozali nga vraimen na vie lelo oyo so babandeli ata mokili so bazongisi nga mariele na kaka na vie na nga kasi na lobango eza deuxième fois na lobi yango na émission bandalingaka na vie na ngai lokwa nayebi ke lobi kozaka na moto moko yesu basia ata babandeli mokili nazanga oyeba nzambe te ata so bazongisanga na niveau nini so bakozongisanga na maison na ndako ya roi mo bosongolo ya millionnaire mo ya monde soki songolo maintenant ozala na kati ya bamillion nayeba toujours jésus christ seigneur et sauveur ya vie na ngai soki ntongo etani bolamuki na ntongo osala eloko nyosaka na ntongo so ntongo etani ntango nalamuka na ntongo déjà nga deja nazalaka nde batela biso na église balakisa biso importance ya kokata pongi na butu kati pongi ozwi ntango pongi babiso ozokoka na kokata pongi na yo te ou bien nzambe alamusaka na butu te oyebani mateke soki olali bomwa ba 3 heures pongi esili toprie seke toza na mwasi na obonga na okoli na makambo ya nzambe te lokwa nakataka deja pongi nanga na butu nasuki priere nanga mosusu ata nasali 30 minutes mpona oloba baminute ebele te nga asala priere baminute ebele te na surtout question na opriye nga moko ata nasali 30 minutes to 1 heure nalinga nde jamais naza na se ya 1 heure mpe likolo ya 1 heure so ezodépendre na place na likambo na osala lobi ya mosu nakosala 30 minutes so nasali omoi déjà 1 heure na ngai ntango naolamuka mamo na ndako na ngai elo ya liboso nakitaka nango na kobrose nalinga naloba pembeni ya motu sake na brose te egene ya ngai mpo nayebi motu na wakutana na ye te biso ndona biso toya mbaka bato okobokola na butu boye moto abete bino porte na ba 6 heures soki ofungoli porte mosusu aluka yamba osokobosa ye te eloko boso nalamuka nango eza ntango naokita na petit so na ngamba moko na brosse na ngai naobose na biso avant nasisa nasama mosu mpo nabose apa kobose nalingana na natala agenda tonaye nayeba programme nga nasala nga alalaka programme na motu so nayebi ke lobi naza na tournage soki nalamuki na pose to mai na ngai deja ebongami na ngape jamais nakota na douche sans ke basukola douche soki nga moko moto nasukola douche mokolo wana donc nasukoli yango nsima nasukoli bango soki nga moto nasukola douche mokolo wana te to naza mpe na bato na ndako nayebisi mama na deja mama na ngai ebangelenga douche po lelo naza na tournage to lelo naza na émission lelo naza likambo kosongolo na église nga jour na jour ezala na programme nango mpe na makambo yango akosala selon agenda na ngai chaque lundi naza na intersection nga natambusaka chaque lundi à partir ya 7h à partir ya 10h ti 11h donc déjà nalala na programme wana napesi pourso na sukoli nalati na bongami napesi programme na ngai ndango ça dépend ya mokolo wana ya bato nga nalai so mama wana alalai na ndako mokolo wana donc nomitumisama te mpona déjà esala makambo bien nakomisa programme yo osala yo osala yo osala nakotie ndako mpo nazwi biloko na nga te mama wana kosala ke kosala so namoki eza likambo moko ngai moko fo nasala yango na ntongo alors ntongo nalomuka na ntongo wana na bandi na likambo wana fonga mo nasala ntongo na sisi yango na bombami en tout cas mpona likambo ya petit déjeuner ezodépendre na mokoni mpe tobala bayeba déjà makambo oyo tosalaka eza loka biloko na poto ti biloko na poto kokabola boyebi mwana moko autobeyanga na mwana maka mosusu autobeyanga na poto kuna autobe autobota abisenga mami na poti
moko na bino peut-être que rendez-vous na mundele na koti na kati bis na zoli na ngamoko mais aussi mais na mona za obi ke bukola bino za makasi ole ka biso la za na musika yango sa mona makasi ole ka pesa ngai mo ngana vana pena na koma obukola bando na bukola bando ndako na baka oyebi lobi na ote donc kemba Pokuna, moi il a une facilité aussi moi moko pesa que 50 000 60 000. Kuna na poto oza mbongo ofuta moi musala te. Ozo comprendre. Alors oyebi place vino ekuto kemba. Ngana ese na bio moni oza moto yo minde babota mingi te. Aobi mo putain si c'est Jacques ne rendez-vous na eza eloko ngabi ko le yate. Quand tu de vie, tu as comme nous na erreur na sala ka buso na sala rendez-vous na obima moment nous c'est ça na calcul travailler heure biso na ki ça te na compte ya RT ba go peso rendez-vous na 9h moi mutamine 11h azo peso explication ngana bunandika mwana ba terre azo mami il faut nga bilala na ona mututi oso lala na ona mututi ngona muka déjà tongo biso 5h kongesi li ya kutu nani mwana nga mobale mona filmer Joël sala nga bu atopesi programme le tebe na 8h na 8h yo sombo ngami ya kota ke soko kasi mabeti yango mona grandeur ezola biso toujours na retard donc on va bloquer bébé grandeur na biso zo luka mutu za la grand déjà na vie banda oyeba air na yo so ki programme eza 5h na mama ka bana mondo zo luka moko to kena ba mo rendez-vous c'est baza sur 4 boto za na bona rendez-vous bisika mo ba bengisa biso loko za ni ka bongo mama bango batu bala musaina mais ngam na la musa bango d'habitude ngam la benga bango d'habitude mais ngwa bango batu bala musanga mami biso to ça déjà obike na zo ka enseignement mo ngona nga lobi esika trésor mo tezele esika mo tema na ezala loko ba yeba ki trésor to ki zo trésor kuna bala musinga lelo. On a compris que ça peut pas péter c'est l'explication. Personne n'a l'objet d'appeler ça qui était, n'a pas na kosa. Les gens na mikolo n'a pas ça qui c'est là bas programme na zana. On zana comme super yebi que moi c'est na akeko. Pour moi comme na pas sur na peine d'ako ça que moi proviseur kota. Vous comprenez? Aí ba que moi c'est na akeko. Na cop nenga ke bo moi servir nga petit déjeuner na air wana et uzalate. Elo no la makabenza bien pour tenir quoi mon gars. Elo ni pour la ba to ko pesa so ko la mi papa penza lié. eloko alingaka na sala eloko abisa mai na baki mposa na kati ezali sikoyo bato baotala biso naki mbala na yo komelisa bankoli olapela bakobisa mai na baki mposa na kati kobisanso te ekola anduka bisa mai ezala na moto eloko aboma nzoto te eloko sasa tokoma oboma nzoto peut-être ozala kolembola basani ya bamama ya biso totiaka ata babouillon wana bakoma otia lelo te na kichase ekoma moto olamba boata 6 sorte ya kid magie toyebi ka bandotiaka ndembe sele nga atikala na méthode wana ti lelo yango ndenge nasalelaka nabwaki mpose na kati ye moko alingaka likemba oyo ezanga sikre makemba oyo tokoma tuta lelo ya sikre wana baage oyo tokomi non ye alingaka mpenza ozwi makemba mobeso obwaki ata ya sikre ka moko sikoyo bato botala biso yango promete bango elubu wana nanga mpe na posa nango naliyango ngalingaka omona monene kolia na batika ngai nanga mpo lelo eza ya biso elobi eza nzambe so kaza olia monani naliyebisa ngai elipona kosala biso nazande omoni tosaki programme na lamba mais nazita wakati mama ezali misate tonisaki epuis désormais lelo etinga mosala ozonga na tournage opikolinga na tournage ye na ngai donc napesi mokolo te nzambe na promettre ake nakosala yango nzambe abakela biso ka mokolo wana tomonana tokani na kosala yango po eza na eloko oboma nzoto te donc tout à fait depuis kokata te système okata ezali mais wana pena kokata te wana pena relaxa biso le temps to yeba maman Marilène en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour cette temps na yo na kutoza tournage na yo mais okati kosala po pesa ngata wana kama nzambe apambo na yo amen matona tata mo solanga na yo ya ngona lelo esili amen tozoka bwana na yo na kozongela po na ngona mambisa mai na pose na yeke boni ngulu ngapesa bato bote ye koso bana esi peshanga awaza roma wasakika tana ina tournage na nga bazana ina umari
Omar il y a compétence aussi cordon Omar bah merci à trop na pesi mbote na bande ko surtout kozali baku ya kulanda ngai premièrement la président nga Gabi Kiwaka Devos Musoba Alisala Nicole Ngomba Igete Ukola ma sœur ma petite sœur préférée donc bah bisous à trop Nora Makuku mes deux champions Ukola na Libino Mingi Sarah Makuku na États-Unis, Beni Makuku na Canada, bino soto bino mingi Pamela Tungani, Nadine da Cruz, Brenda Taka yo na Lingio mingi na Belgique, bino soto bambo Trepens Chabani, Fabrice Mala, leader Talakaka, Chabani la bana Prince Basoda Makasi, Jerez Mbouye. Il y a personne qui va d'ici aux alliés. Vous êtes tellement ébélé la cour centre d'être de salle et vête moulé. Bah gros bisous à Toro, famille moulé mon bimba, bah beauté belé la binonia sur tout ça kuna. So na ba on a bossa ni boli. Papa de vous. Na pas déjà papa de vous. Na pas c'était. Na pesi na ko devoce muso voilà donc iko vieux atikana na ngao tozoko ba kundati lelo na bisa ke déjà mon vieux timima ku ezali karibu utala kaka yo yone mto eba ndeni ya khala msaba solongo kati na ngapona bimsaba o ebatama Gisèle Moseka bambote ya trop na lindo mingi ba ona bosa ndolimbisa so maka boye bika maman tant to tema tuzaka boye bateo boye mususu to surtout kana sima na lindo mingi na ko na ngale rêve mo bimba bolanda na boka défi mbalo no bota na mo bose retrouver na kati. Ah oui, merci beaucoup. On a vu notre beau disposé, on a vu notre rota à Bissou, on a quand vous s'appelez beaucoup maman Marie-Hélène, moi c'est Mbinga, vous s'appelez az évangéliste, c'était beaucoup psych nas évangéliste, beaucoup ça qui ngaï. Azane ka aussi il y a prophète et apôtre. Azane aussi apôtre. Papa apôtre. Jean-Robert en tout cas pour aller au qui sont en déca boy na émission pour le mariage aucune de sonner maman Marie-Hélène abeti moi le solo muke ya vie na ye mais le kutana posa makasi à l'exception vraiment et là me dit na basa bangala mbalasi matonto zo mato kutana bon mon ngane na kati wa nito suma bisi ama inga bolamba à l'exception pour ngana na kusoler le wana pour la liste qui sont en na baki vous bénisse God bless you moi baraki tatanza comme ça nzamba lubele chabani nel bana metponse na mokamboka na nzamba pambola bile wana nzakomba kopambole nzakomba kopambole bye bye. Alors, bonjour, maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Lélo, mais vous le savez, non, merci bien-être pour la santé. Maxi bien-être exacté na biso oza ko aider biso pour la santé na biso oza ko aider mingi papa ce que mon papa bela ka diabète papa bela ka tension ba maladie ndenge na surtout faiblesse sexuelle et là ba maman ba ku fela ka yamana ba bi ya monde bo musali pala ba bi oh pour mon bala zande ko na ngate il faut se toquer na lieu sacré na sepela et pas sepela faiblesse sexuelle ce monde que papa za ya kolemba papa za ko ka su penza te. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être dernier. Maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone. Il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi. Oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi. Zoto pour les balemba. Et aussi la papa comme un force. Comme un zoto. Kolokolo Pilikiniki wa bokundu banzoto et cause à la danger avec quoi avec Maxi bien-être.